Salut, bah, Chouker Nyonstoire Volcanique TV. Eza abino nana ngombe mwana mwala mwana Equateur Mambenga. Kolo Volcanique TV. Oh nana s'abonner te na katia Volcanique TV. A s'abonner. Tango yango tango sana mpona bato ba s'abonner bele na katia Volcanique TV. Na ekola sabino ndedi basaka mélange à lion au tigre. Nini basaka mélange parce que bato ebele bazo benganga bazo tunanga babi mama basaka mélange ya lion na tigre ndenge nini ya tigre na lakisa bino soki ozwi tigre ozwi bouteille ya 1 litre demi ya mai ozwi bouteille ya 1 litre demi ya mai na lakisa bino ngo na bidon ya moke ya boye pourquoi parce que nakoki kosala ngo na bidon monene te parce que oyo eza kaka pipe nde nazolakisa bino ozwi bouteille ya 1 litre demi ya mai ozwi tigre ofongoli tigre ndenge aza boye nazolakisa bino bozela ofongoli ye aza na gaz aza vraiment na mwa gaz makasi soko ofongoli tigre boye obandi kozwa tigre na misapi boye ozokotisa na kati ya bouteille ya 1 litre demi ndenge oyo eza 1 litre demi te oyo eza kaka ndenge nalakisaki nde nasaka pibi na bouteille ya boye ozwi bouteille ya 1 litre demi oyo ya tamusu ya coca ou bien ya mai otomelaka ofongoli yango kotia mai na kati te ozwi tigre ndenge eza bobandi kokotisa na kati obandi kokotisi il faut chasser oignon surtout esila okotisi nyonso tu na kati ya mai ya kati ya bidon boye ozwi yango otiedi na kati ya bidon otiedi na kati ya bidon soko otiedi na kati ya bidon bouger yango makasi bouger yango vraiment makasi osekoue yango vraiment makasi ya bouger soko osisi bouger bongo ozwi otia yango pembeni okotongola yango même jour te parce que tigre il faut alemba po aza ya kokauka na bato nyonso tu na tindela bango bazalaka libanda na tindela bango ya kokauka ba o baza na kati na France nde bazwa ngolu bazwaka tigre na bango ya mai vraiment ndenge nasalaka yango omona bazwi tigre na bango maintenant nayekolakisa bino mélange ndenge basalaka lion yeyo lion na tigre etambola nzela moko oyo eza mpona hémorroïde papa nyonso azolela douleur ya mokongo douleur pota libumu pota mokongo oyo hémorroïde ebima oyo esala bosala que soit hémorroïde no na bafaçon nini bomoni les deux questions ekoya toki hémorroïde ebwaki ye libanda hémorroïde ezalaka na esika te résistaka te liboso ya de kisi oyo nabenga yango mpenza pomba na kati ya kisi ya bokoko kisi oyo donc kisi oyo nabenga na kombo ya lion na tigre lion yeyo nasaka mélange nango ndeni nazolakisa bino ndenge nini basaka mélange parce que bato bozobenga trop mpona mélange bozoyeba te mpo ebima boye nazolakisa bino ndenge nini nasalaka omoni tigre lion ndenge aza boye obimisi lion na kati ya nazwi ndambo yeyo natie lion na kati ya sani omoni wana soki natindeli ochasse ya lion mobimba ndenge na otindeli obie 6 boules obie 3 boules obie combien de boules kaka nde natindi ozwi otiango na kati ya sani bomoni sani oyo eza na mofinuku nango bol oyo eza na mofinuku nango yango oyo na bato nyonso baza libanda ifo kotiaka kisi eza vraiment bolimbisi eza vraiment na gaz makasi otiango na kati ya bol oyo eza na mofinuku apres naosala ndenge ni botalanga nde naosala nazwi kopo ya mai nazwi mai yango natie mai ebele te bozomona nazwi natie mai moke na kati ya lion na balusi bozomona maintenant telme eza ya kokauka omoni ndenge ezali telme eza ya kokauka na okanga yango même jour te na okanga yango mpe na ngonga oyo te nazozwa naosala ndenge nini naofinika yango nafiniki yango
kangi yango bien nde eza boye natiki yango na otika yango boye pendant 2 heures du temps. Otika yango boye pendant 2 heures de temps. Pourquoi? Parce que eza ya kokauka, il faut ekoma pete koma mai. Nde natika yango boye pendant 2 heures de temps, bokomona ekofungwama nyonso tu ekolemba. Soki efungwami nyonso tu elembi, okosala ndenge nini après 2 heures du temps oyo kozela po nini lion afungwama? Ozwi chasse na yo ya nini ya boye, ba chasse oyo bino to boye biango, ba chasse biso ya cuisine. Ozwi chasse na yo boye, ofungoli yango, ofungoli chasse na yo, ochango na makolo na yo boye. Bozomona nde na fungoli yango, yango na chango na makolo na ngai o na fandeli na chango boye. Mena nazo sala ndenge nini? Nazo zwa sikoyo lion na nga o natikaki na mayo efandaki pendant 2 heures du temps, nazo chango apona kanga yango. Wana sikoyo lion efandi déjà pendant 2 heures du temps. Sikoyo nazo toka yango pona kanga yango na fungoli. Omoni yango eza vraiment na mai peza ya kolemba. Na toki yango kuyeri moko yango yo, na chango na simbi chasse na nga, na chango na coin ya chasse, na chango na coin ya chasse. Après na bandi siko kolinga yango, na kolinga yango lokola, na olinga yango boule te, me na olinga yango lokola kwanga. Nazolinga, bozomona na linga yango lokola kwanga. Nasala yango mulai lokola suppositoire. Nasala yango mulai lokola suppositoire. Bomoni, après na lingi na bacoin, nazolinga na bacoin. Bomoni nde ebimi, ndenge ebimi boye sikoyo nakosala ndeni. Nakangi lizita na coin oyo po soupe ebima te, ma ebima te nyonso tu po eza na dose. Dose nango eza vraiment bien calculé. Kangi lisu koto yo. Bomoni ndenge ebimi boye. Na osongo sikoyo boye na obaka mbala moko te. Nazi yango boye nake na tia na kati ya frigo. Na coffre ya frigo. Nake na kotisi yango na kati ya coffre ya frigo, na kotisi yango na kati ya coffre ya frigo, na tiki yango elala, ekangama. Soki ekangami nde na kozwa yango, na fungoli yango, na fungoli ba nini ou bien na zwi ciseau na kati awa, na kati awa, na fungoli chasse, na bimisi yango ndenge eza ya kokangama bongo nde na baki. Soki obaki yango bongo okosala toilette te. Otiki yango na libumu, ate sali o moto na nzoto, ate sue, ate sali malili, ate sali eloko nyonso te kosala, otiki yango na nzoto, efandi olali nango titongo, pe na pesaka mitindo mutu alala nango ka na butu. Soko otia yango, ifo tia yango na butu po lala nango, tina tongo, ozwi, okesa no toilette no normal. Chaque butu ya kobaka lion oyo, chaque butu ozobaka toujours lion chaque butu. Soki eza 6 boules, il faut 6 à 6 wana. Soki eza 3 aussi 3 wana. Soki osisi 3 wana nde sikoyo okobanda kotongola tigre oyo batongola kendeni, il faut zwa obouger ye, ozwi passoire, opase yango misisa nyonso etikali na kati ya passoire. Ozwi misisa no fini yango apo bwaki. Soko bwaki misisa wana, otoki kaka pompi moko ya kotongola, pompi moko. So toki kaka pompi moko otongoli. So otongoli, ofandi pendant 20 minutes. Otiki yango na libumu. Mai wana pendant 20 minutes après que ça toilette. So c'est une toilette ici le sukono ke ofandi. Donc wana eza ba règlement ya tigre na lion on a que kolakisa
bino. Vraiment na bato nyonso baza libanda baza komitungisa mama mélange yango nazoyeba te mama na kosala ndenge nini mama na kosala ndenge yango na laksi bino bozwa video oyo bopanza yango na bato nyonso tu oyo baza na bakisi na ngai ya maboko na bango bayeba ndenge nini ya kosalela tigre na lion. Merci beaucoup nalingi bino mingi bozala malamu bisika nyonso tu bozali bosabone ebele na Volcanique TV vie Zoro Mabiala. Merci beaucoup vie na biso les news vie na biso boga talaka yo vraiment ozala malamu bisika nyonso tu bozali na mwasi no na banana. Au revoir.